ebele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo yebanite isali bambula hebele oyo motomo kwa yebite ezalaka ngai esengo koya liboso na bino mpona kokabula moko boyebi ye tozwa ebongo epai ni songi ya nzela fumukusu kiambo nzala panda na ngola yambo ya maso topesi bino ba mbote ya ebele esika nyonso ezomi bino bandeko balandi ya Vom Television matono mingi na bino babopesaka tango pe ngonga na ntina eta kolandaka bongo émission na biso mokolo mwa lelo émission ya kasi na ntina se moko ya koluka kolimboela bino bolai pe bozindo ya calendrier africain bokoko ya bwaindo tosimba babuku pe bikomeli tokoma ete lelo tozali bongo mokolo mwa konto mwa tuku mibale na mitano na bopemi na biso ya sambo na sanza ya zomi na mibale na mobumbo kama na tuku misato na minei wapikani tobalanisaka yango bongo na manaka ya bapaya pona penza bososoli bokoka bongo kozala malamu na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 20 août 2023 pona koyeba bozindo ya calendrier africain bokoko ya baindo tozali bongo na mikolo minei na kati ya bopemi 4 jours na semaine tozali bongo na bopemi sambo na kati ya sanza 7 semaines na kati ya mois tozali bongo na basanza zomi na misato na kati ya mobu mobimba 13 mois na kati ya ne pe tozali bongo na mikolo kama misato na tuku motoba na minei na mobu mobimba 364 jours na année mobimba wana ezali bongo bozindo ya calendrier na biso africaine bokoko ya baindo tokosuka kaka na kopesa bino manaka te toaka lisusu kotombela bambotama elamu na baebanso ye babotami bongo mokolo mwa lelo mbotama elamu tata mokeli balongo pe bakoko fumuki mbangu babatela bino baebanso ye babotami bongo mokolo mwa lelo tomonaka bino pe tokobaka kaka komonaka bino o mokolo na mokolo na bino bokozana posa bambotama na bino eleka bongo na Vom Television bobenga biso na numéro ezali bongo affiché na se ya etando avant 48 heures pona kopesa bino ba directif lolenge kani bambotama na bino ekokomela biso na mesa ya mosala ya Vom Television yambo tokabwana bino tozonga nanu na régie totala nini o balengelaki biso lokola vidéo du jour tolanda vidéo na bokebi biso na bino tokutani na sima ya vidéo tolanda. Le poison le plus puissant et le plus populaire qui tue rapidement les familles africaines est celui-là qui apporte des problèmes de fécondité, disons la capacité de faire des enfants chez les hommes africains. Ce poison-là est le cube magie. Le cube magie a été créé en 1886 par le Suisse Julius Magie. Signalons qu'à l'époque, pour les travailleurs pauvres, qui ne gagnaient pas assez d'argent pour se procurer de la viande ou du poisson, alors Julius Magie a inventé cet ingrédient qu'on assaisonne dans nos nourritures qui est le cube magie. Le cube magie au départ était un mélange d'épices et d'autres ingrédients, pour compenser le goût du poisson et de la viande dans l'alimentation des ouvriers noirs. En 1894, après la conférence de Berlin, c'est-à-dire le partage de l'Afrique, une course à la colonisation, les colonisateurs ont effectué une exportation massive de ce ingrédient appelé cube magie dans les colonies, pour mystifier les Noirs, avec le goût synthétique du poisson et de la viande. Après constat que les Noirs étaient pauvres, ce produit est venu être vulgarisé en Afrique qui affaiblit l'énergie sexuelle des hommes, en apportant aussi bien certaines maladies connues de tous. Notons que les Africains faisaient beaucoup d'enfants et pour les maîtriser il fallait un moyen pour réduire l'effectif pour qu'ils soient maîtrisables. Alors magie avec ses couleurs qui frappent au vu de l'œil, couleur rouge et jaune a été exportée en grande quantité en africain pour concurrencer un autre produit dangereux qui existait déjà en Afrique appelé Coca-Cola. Depuis l'apparition du cube magie, environ 100 millions de cubes se vendent par jour en Afrique. À cela les Suisses ont créé et installé 11 grandes usines de production de magie à travers l'Afrique. Avec plus de 40 variétés d'épices du cube magie, les Africains ont donc pris goût à ce produit sans en connaître la conséquence. C'est de là que le cube magie s'est fait une place dans le milieu de la gastronomie. Ils en utilisent dans toutes les nourritures, tous leurs différents plats, ils s'en servent pour des assaisonnements malgré tous les risques sur leur santé qui seront signalés plus tard. Avec les maladies comme les maladies cardiovasculaires, la maladie du cœur, les faiblesses sexuelles, les dysfonctionnements de l'érection chez les hommes, le diabète, le cancer du cerveau, le cancer des seins, le cancer des testicules, en gros quelques maladies que le cube magie provoque chez les Africains qui en consomment. Magie cube est la première cause de la courte vie chez les Africains, avec de paralysie et des décès prématurés en Afrique.
comme la cigarette, et l'alcool provoque dépendance si bien qu'on a l'impression que sans le cube magie, les nourritures n'auront aucun sens dans la bouche ou encore on pourra en trouver des motifs. Alors prenez-en bien des notes et réduisez la consommation du cube magie dans vos nourritures. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bwanya ya mayele pe ya bola musiba indo na pongi. Toti kolanda video ya cube magie. Tolia ka pona ko tonga nzoto. Tolia ka pona ko renouveler bilema ya nzoto to ba partie to ba organe ya kati ya nzoto. Misu, matoi, pe bongo na kati ya nzoto ya biso. Kasi lelo Afrique koma bongo fulu ya loposo pembe oyo esika abwakelaka basalite na ye nyonso. Lelo nengwa koma mwasi akoma soki alambi na cube magie te akomona ndeti biloko bimi kitoko te. Kasi tomoni mabe ya cube magie basili bongo kolakisa biso yango. Soki lo tozobela ba cirrhose de foie, ba cancer, ba maladie elenge na lolenge ba faiblesse sexuelle eza à travers cube magie. Lelo ba pasteur bokomi kokanga bana bandoki ba famille bandoki to koma lelo kokanga ba tata mwasi ba mama banoko bandoki nzoka eza nango bango te à travers biloko iye bazoyela biso nde yango salani ezoboma banzoto na biso to le mingi bio to consommer mingi o eza naturel pamba te yango nde ekosala tonga banzoto na biso po banzoto na biso ekelama bongo na état naturel. Matono mingi na bile bapesa ki biso tango pengo ya kolanda bongo lisusu manaka ya mokolo mwa lelo ya lelo boyeba ete bino bebo zibiso na sima ya ngonga lelo tozalaki bongo mokolo mwa konto mwa tukumi bale na mitano na bopemi na biso ya sambo na sanza ya zomi na mibale na mobubu kama na tukumi sato na minei. Matono mingi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision, matondo mingi na équipe technique o esungaki biso poto koma penza bongo bonzenga tusunga makina sima ya kamera epa ya tatambala mantiadila kuna na montage tozalaki bongo na netimba les superlatifs kimi ya fumuki mbangu balongo bakoko eko bakozala na bino konso elamu na banso biso na bino tokutani bongo mokolo mwa lobi. Utamokile kelama isani mami buhebele olelo ye bandite isani bambula hebele oyo moto mokwa